Mawana moto oyo atelaka moto, mawana oyo ateki lika na ye pa na moto, kasi sengona oyo atelaka Yesu Kristo libanga na talo pambate, ba bonso batelaka motema, ba yokisa makasoni soki mokete na bino banso, ba bozui libakwa kolanda basango ba Kristo mokolo mwa lelo to tombe na bino banso, bolandi malamu. Donc la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu. Shalom Kinshasa, nde mililo minene oyo moto nzambe konde Israel ayebaki kobungisa na ntina bana nzambe na sima bosali ngonga mulai kuna na mboka ya bapaya tolanda boni milulu yango elikaki. Nous sommes conscients qu'elle était avec Élie. Qu'est-ce que tu as fait dans la vie d'Élie? Élie était fatigué. Malgré son malgré sa grâce, malgré le miracle, il était fatigué. Tant que tu dis Amen. Il était fatigué. Mais aujourd'hui, je témoigne le véritable Dieu. Jésus-Christ lui-même, le véritable maître. Il s'est jamais fatigué. C'est là qu'il nous a appelés. Nous sommes dans son service. Il nous a appelés. Parce que même onction et vandika na kata santé. So santé za malamute, même onction mo dégage ngwezate. Tout le monde est calendrier baloba en français belle irette, mais tout le monde est là encore à bonne santé. Surtout là qu'on a apprécié mingi pardon pendant la prédication parce que la Bible dit pardon c'est une puissance qui libère. Vraiment mboka oyo ba supporter biso mingi na ba bi belé. Tanga sengi pardon na pona ngezaka yete, ma sengi yango pona biso nyonso corps du Christ. Et là on a kobaxé ça que peuple nzambe ba nzambe ba recevoir pardon na motema na bango mobimba et puis nzamba batela mosali na ye na sincérité nyonso ozaki nango. Voilà. Yango moto toye ngola saka boostage akenda encore liboso teretika la vide parce que ça monument na kati ya mboka na biso. Israël konda za na ba printe na kati ya mboko. Voilà raison tanga je crois bino mo bomoni ba baoba obakiti. Valeur ya mutu e banana na bato bazolanda ye. Donc voilà. Merci pour encourager pour la 33 ans ministère naïe parce que c'est pour moi un fils bien-aimé que j'aime beaucoup. Lazare Sengonaï, Lazare fier pour lui montrer que je crois en lui, naïe pour soutenir la présence de naïe. Il ne faut pas bien la banzela et robeba. Donc on mélanger feu étranger dans l'hôtel Yanzambe. Mingi baza séduit, bazo kanisa il faut qu'il y ait na loge, il faut qu'il y ait na biloko boye ko simba magie, ko sala boye, mais nguya nzambe utaka na magie te, nguya nzambe utaka na bokoko te na kisite, nguya nzambe za surnaturel, c'est une puissance divine, un pouvoir divin. Il faut marcher avec Dieu dans la crainte de Dieu, dans la crainte, dans la communion avec lui. Et ma foute na ko tangana vina yo okopi okomona ba exploit na vina yo 3 ans ngezali ya romi kitisa pa nzambe ezali raison pour laquelle na benga ki ba ene baninga pe bande kwa presse nazo respecter presse pona malamu na mabebi maka na presse alors pona ngai 33 ezali acte ya humilité na longwe poto na ya na mikitisa nanu et permettre nga kozonga poto na sa sou bien. Mais nami kitisa na moni tant susu na mabe na malamu nami kitisa yango yaki acte na nga ya pardon ya komi kitisa devant Dieu devant les hommes soki biso na caractère na biso to blessé ba te belé balimbisa biso yango to lingi bo renouveler confiance ka bino subota la biso donc pona biso mta tolobi to mitiki na mabe na manaba mona mais to pesi bango assurance wana to tambolisa mana sembo ndenge biso tobi ekambeli ba la kisa biso na bima ekambeli to tambola na ekambeli ndenge sengeli cette fois-ci c'est bon to kende malamu to tambola na nzambe wana atambola na biso azala na biso l'humilité précède la gloire l'orgueil est quoi isaka alors comme qui c'est pas nzambe c'est qui mto pianga faveur o ya rola kisanga nzela yango e permettre na banda musala mususu pe ana mboka après 5 ans yango pe na remercier bato baye parce que oh, il y a été gloire à Dieu peut-être qui empêché. Mais bateau baye, je bénis Dieu pour leur humilité, leur collaboration, leur amour. Au peu mon été qui empêché, c'est le samedi. Il y a une occupation et belé.
il n'y a pas de problème, Zamba Pambola Bango. Problème de biso to monique temps yango to tikeli Satan tant trop. Biso to kabwana bango ba obongisi. Ba sa ba réconcilier biso to kabwana. Yango moni to keika na sens oyo to zala bien. Personnellement na collaborer na génération sikoyo. Na likolo batu nyonso eza façon to zana bango. Zamba Pambola l'évangéliste parce que comme qui tsala na stade c'est important. Et ça vraiment malade. Les choix de Dieu nde milulu minene oyo mobateli mpate piangolu mokambi yalisanga na kombo le témoin de Christ azai kolengele na ntina na kosunga bana na Nzambe libota na nkolo bana Kongo koyeba boni kopona mpe koyeba kosalela mpifo soki Nzambe aponi yo na ntina ena moto na Nzambe piangolu azai kobenga libota bana Nzambe ya mwamba koya meke mokolo ya lumingo eye na libanda ya masano ya ekole Masamba na ntina na koyoka emoniseli na nkolo na oetali les choix de Dieu toyoka boni moto na Nzambe piangolu ayanoli na mituna ya ndeko Olivier Mukendi Chibangu toyoka affiche partout banderole partout ezali mpona kobengisa bakinois na bakinoise nyonso mingi bana ya Moamba Kisenso Lemba Matete Ngaba Limete Toya Ebele na 13e rue Limité résidentiel. Terre Massamba na 13e rue Limité résidentiel. Toya Ebele pona mabondeli ya éveil patriotique. Toko sala losambo ya bilenge, losambo ya bamama, ya bapapa, ya basali na Nzambe, na bandeko basambe la kate. Bokotaka ba église te lokola tokozala libanda kati na terrain boya ebele tosambela pona éveil patriotique elingi koloba ete bolingo ya mboka bolingo ya bakongolese na bakongole lokola eza ya kosila kati na bato Nzambe alamwisa yango Nzambe azongisa bolingo kati na mitema na biso po ete tolinga mboka tomilinga na biso tolinga Nzambe po ete mboka oyo ebonga ezali pamba te rentrée scolaire ezoya ezali pamba te toza na nzela tozomibongisa pona maponami nyonso ekobonga na nzela ya losambo talatina epai boye mosali na bino pasteur Pierre Ngolu ya église évangélique le témoin du Christ tobongisi ete mingi awa na paroisse Lumulwake ne Limité oyo ezwami na université numéro 19 tobengisi bino bakinoise na bakinois nyonso tokutani ebele na terrain Massamba ya 13e rue Limité résidentiel awa na Limité tokutana ebele dimanche 3 septembre. Ça sera dimanche 3 septembre na ngonga ya 14h de 14h à 19h. Boye ebele ba papa ba maman na ba o ba lobi ete baza ba candidat député. Oui boya tosambela boza ba candidat député ezala ndeko journaliste tozi mbongo epa ya gouvernement te. Losambo eza musala na biso ya mikolo nyonso mais lokola tomoni ete kati na etonga bato mosusu bazoleka na balabala bazoya etonga te yango tolobi ete biso moko tobima libanda tozala na Limité awa baleki nzela nyonso na balandi oyo ya JTC. Rendez-vous ekozala dimanche 3 septembre na ngonga ya 14h de 14h à 19h. Moto moko aza nsima na biso te oyo apesi biso misolo mpona kosala losambo ya bolingo ya mboka. Soki yo olingi obima moto oyo kozala nsima na biso mpona kopesa misolo yaka na misolo kopesa na biso te kopesa yango mpona lokumu na Yawe Nzambe na ntina ete bato ebele bapambolama milulu eleka bien. Vous êtes le bienvenu, papa et maman. Mingi bino ba bilenge ba ebouti kozwa ba diplôme d'état bilenge mibali pe bilenge basi na bino ba boti na bango. Rendez-vous dimanche 3 septembre de 14h à 19h. Boya po ete bolingo ya mboka ekota na mitema na bino. Na pesi félicitations ya bana alumu lwakane na ba témoin du Christ nyonso na ba Christ nyonso tellement que vous serez nombreux. Je prie pour que le Seigneur notre Dieu vous bénisse abondamment. Soyez les bienvenus chez nous.
Boba ite na ngambu ya lisanga na nkolo les ambassadeurs pour Christ APC na mokuse na bokambami ya mosakoli Gary Kenge bango basanganaki mokolo ya Lomingo na mtina na kopambola nkolo lokola momesano bazalaki baiki penza ndenge bozai komona na bilili Matea mokolo ezaki bongo na ntoma na Nzambe Paul oyo aibaki bongo kobeta sete na libota bana Nzambe boni tosengi kosela Nzambe atalisaki na bato kosela Nzambe ni koloba boni pe lolenge nini tosengeli kosela Nzambe tolanda mwa moke maloba maye apesaki biso. Servirez l'Éternel votre Dieu. Vous servirez l'Éternel votre Dieu. Tozolobe alors mosala na Nzambe. Tobungite na mwana likambo kokomona tango na ko développer Matea que tokokoma tina héritage mais par le service. Tolobe na Matea vous servirez l'Éternel. Thème et bon, tout autant passage texte biblique Nabiso, Exode chapitre 23. Exode chapitre 23, à partir du verset 25. Tout qui dit moi mon qui est à 31. Qui dit moi mon qui est à 31. Bon, tout qui est dans le Nouveau Testament, dans 2 Corinthiens chapitre 5. À partir du verset 14, tout qui est à verset 15. Exode chapitre 23, 25 à 31, et puis 1 Corinthiens 2. Au nom de Jésus. Amen. Il bénira votre pain et vos... Il y aura dans ton pays, je remplirai et ils chasseront loin de ta face les Héviens, les Cananéens et les Étiens de ta face jusqu'à ce que tu augmentes en nombre. Amen. Zambé azotinda nani asalela ye. Et bongo, question à Mibale, tu vas répondre un peu plus tard. Les tombani. Pourquoi Batou Nzamba olobela bakomi pesa mosala ya kosalela Nzambe. Autrement dit, bako gagner nini avantage nini ekangami na mosala ko Nzamba otina bango baye bakosala. Na bande première question, Nzambe azoloba na nani? Oya azoloba vous servir, vous wana ezala nani? Pour répondre, et deuxième question, litomba nini oyo eza na kosalela Nzambe. Pourquoi servir Dieu? Nous allons essayer de répondre na ba question wana. Ndeko yo olembi telema tozene loko motuya kopesa na tatate soki tokosalela ete tikaete baebanso balimbi baebanso babwaki kondima na bango ngonge koki totelema pe tosela nkolo na bo elongo bani. Mama yake na mama aseka ebina toujours en avant et longona Yesu tokozonga simate. Bien-aimés dans le Seigneur, habitants des Brazzaville, voici pour vous un grand service de 29 jours de fortes prières de délivrance sur les liens familiales et maladies héréditaires. Du dimanche 27 août au dimanche 1er octobre 2023, tous les jours, du lundi au vendredi, de 16h30 à 19h juste. Le dimanche, de 7h à 10h30. Et tout le vendredi, de minuit à 4h du matin. Yokatem, qui me délivrera de ces malheurs. Nani akokangola ngana pasi oyo. Yaya! Tala libota na bino malamu. Moto asimba mbongo ya malonga azalite. Moto asalaka esika ya malonga azalite. Mutu akota libala ya malonga azalite. Bino nyonso bobelaka maladi moko. Bino nyonso bokufaka na maladi moko. Oyo ezali singa ya libota. Yaka tokosambela Zambe akangola yo na pasi oyo. Nota bene, prière plus prophétie publique chaque jour. Kasi nani nde moteyi
Ici, les représentants valables de l'évêque Pascal Mukuna à Brazzaville, l'homme du moment, l'apôtre Jean-Marie Chimungu, chef de guerre. Une seule adresse, ACK Wenze Ebina, au numéro 1803 de l'avenue des Trois Martyrs, ex-cinéma Ebina. Bayebo Kanali Bota, na Pesibino Bayo. Ponga, et si na Bimina Singa na Bino. Cordial, bienvenue. Tu es ma guérison, mon appui sûr. Bon, tous un séminaire à monnaie de s'organiser à 14 jours. Il y a marathon. N'a pas étalé thème la puissance invisible qui détruit la destinée des familles. Donc toujours benga ma famille nyoso baka j'appelle oya Nzambe baka na côté au Moulou Ezako Salama na rue Mouila 949 précision Narel 753. Donc tu bengi bato belé parce qu'il y a des problèmes dans la famille. Toi na bato au bazana ba destin malamu mais ba bloquer bango moins famille étambolaté pour des familles n'Nzamba sala qui est dépend na moto wana mais sous ba boma bango ba kana mabele on que Nzambe a un plan na vie na bango ya komatsa bango baté tout ça baté mo ebele tout ça na prophète Marus tout ça na patriarche Benouni tout ça na pasteur Gelor tout ça na prophète Esaïe Ondongo tout ça na ba ça les belé bon pourquoi na histoire papa Jusson tout ça na papa Goudé tout ça pena ba chante pour accompagner biso na kombo ya Rodrigue au banda tout ça pena sœur Chicane ba kozana biso elongo na sœur Esther eloko na kosenga na bango Jésus a l'accès biso konzima ba konzima na bango par rapport na parole ya Nzambe parce que na konzima ebele na ba nzima na bikekote mais na ba nzima na bango par rapport na loba Nzambe o Yesu akoloba ta foi t'a guéri. C'est ça que je demande à peuple Nzambe. Yesu alobi, je suis venu pour les malades, je suis venu pour les opprimés, je suis venu pour les captifs, pour les délivrer. C'est ça. On a l'assurance Yesu akoza mokolo wana. O côté Yesu azali na mon échecité. Côté Yesu azali na mon maladie. Bon, bazala bayaka, o bazali banda, bakoza la connecter na téléphone. Bakoza connecter et quoi en direct. Et puis Nzambe a ça la distance ça bimo le bon on les a beaucoup c'était dans ko salisa. Donc côté bazali bazala scotché il y aura des miracles. Satan amwite yokanza tunanga nini lisusu diabulu aleli pema tokokende na ye na suka. Bien-aimés dans le Seigneur, vous qui habitez Wenze, Pila, Talangai, Nkombo, Masengo, Mikalu et les environs, ceci vous concerne. Église ACK Mikalu, que dirige le révérend pasteur Guilain Kama, les sur-mesures de l'évangile, vous invite à un grand service de 100 jours qu'elle organise du 4 juin au 17 septembre 2023, un service de fortes prières, de délivrance et guérison miracle qui a pour thème Jésus-Christ est la solution de nos problèmes. Molingami, likambo na yo ezanini, kozanga libala, kozanga mabota, kozanga mosala, malade, ata eza incurable, ata yo oyo obanda commerce, kasi mbongo emataka te, kokweya na kokweya, ndeko na bondeli yo, yaka po Yesu Kristo akopesa eyano na likambo na yo. Yoka du dimanche 4 juin au dimanche
Shalom maman, il y a Brazzaville. Shalom Elégué-Moissi, il y a Brazzaville. C'est votre humble serviteur, le pasteur Delors Ipanga de l'ACK Diatta. ACK Diatta est situé derrière le stade Alphonse Massamadeba. Juste dans l'annexe, il y a stade. Il y a stade Massamadeba. Depuis ce cas, église Nabiso Ezali. Avenue de la Boisa numéro 13. ACK Diatta est organisé 3 jours de prière, 3 jours de conversion avec le femme sage de l'ACK Diatta. Wapizobanda le vendredi 1er septembre, le 2 samedi, le 3 dimanche septembre. Nous avons invité Maman Nyoso na Milulu Oyo. Thème na biso eza dénommé la femme de distinction. Exact, dans le livre, il y a 2 Rois chapitre 4, verset 8. Élisée passait par Sinem, et voici à Sinem, il y avait là une femme de distinction. Yaka oyoka matea oyo, yaka tosambela, yaka ovive loboko na Nzambe, yom toujours prétendre ya kota libala, kozala molonga nina yo, yaka oyoka ndenge Nzambako visiter on a 3 jours oyo ya conversion. Et service na biso et ça avec la servante de Dieu, Maman Edith Mokassa, Oyaoti Namboka, ya France. Yaka, au participer à Milo Oyo, Zambé, Agopambolayo. À partir déjà, il y a 16h30. 16h30 déjà, Tobadi, conversion à Bisso, n'a joué invité ma maman, n'a joué invité Belenge Bassi, Boya Ebele, Zambé a Seka Apambolabino, Zambé, il y a papa évêque Pascal Nkuna Apambolabino, Zambé, il y a pasteur de l'Oripanga, Apambolabino, cordial, bienvenue à tous, que Dieu vous bénisse. Kala toyebaki poison na ngambo mokili kasi ya pasi pe mawa poison ekoti lelo netonga na Nzambe. Poison oyo koluka nini netonga na Nzambe zali pasi zali mawa bilombe na nkolo bazali kokufa mokolo na mokolo bayembe na nkolo bazali kokufa libota na nkolo bazali kokufa pamba te moko kati na bango na motema mabe na motema likundu na motema satana andimi koboma ndeko na ye o libota na nkolo tikate bino ba obosalaka makambo oyo botika pamba te Nzambe asepelaka na yango te poison ekoluka nini netonga na Nzambe tika ete Nzambe asunga libota na ye mpote tososola pe totika ezaleli oyo linga moninga na yo lokolo okomilingaka yo moko atako mbeba atako likambo yo kozala pona nini koboma ndeko na ona poison bima netonga na Nzambe. Bana Congo Kinshasa, Congo Brazzaville, Cybercafé Jafar, na banzi bomoni ndenge to présenter bino ba gagnant na biso ba o ba beta qui devait année passée, ba résultat bimaki na mois de mai ya mbula oyo yango bomoni ba gagnant contrairement na message o bato ba bimisaki ya lokuta ya kokosa ke ba résultat ya RDC ezaki ya kobunga ndenge bozo mona na moment oyo tozo travailler na ba gagnant tozo préparer ba dossier na bango pour na voyage pour kalamingi te bakobanda déjà ko voyager na moment oyo tozo bongama déjà tozo ko prêter ba matériel na biso na kati ya ba cyber pour na koyamba bino développerie ya mbula oyo zo banda le 1er octobre Cybercafé Jafar tokofungola ba porte na biso pour na koyamba bino na développerie ya mbula oyo le 1er octobre to bandi ekozala na $5 ya pamba boyebi ke to pesa bino prix ya bala mboka donc bino bandeko surtout ba jeune oyo bozala besoin bu kene na États-Unis lelo pona ko tanga classe lelo bu kene na États-Unis pona ko travailler tozala nzela kaka moko o tozala ngo ya malamu na nzela ya développerie na Cybercafé Jafar ndenge bozomona bandeko wana to memi bango na États-Unis na prise en charge na $5 ya pamba kaka na $5 Cybercafé Jafar to zui en charge pe to komisieti na kati ya États-Unis to pesi musala abandi ko sala musala na epe abandi ko sunga
famille na ye. Toyoki bato bazobelela makambo ya pré-enregistrement na kokebisa na bino bato oyo bolandaka Cybercafé Jafar bokeba na makambo ya DV na masolo ya DV pré-enregistrement ezalaka te. Soko koti na kati ya site ya DV bakoyebisa oyo bakofungola ngo kaka mokolo DV kobanda le 1er octobre. Mutu nyonso tout akobeta DV. Babangisa yo te il faut ça d'abord pré-enregistrement pour babetela au DV ou bien ce que ça le pré-enregistrement de okogaya na DV. DV ekobanda le 1er octobre mutu nyonso tout oyo akolinga abeta DV aye na moment oyo ya kobeta DV nde akozwa moyen na ye ya koparticiper. Tozoyoka lisusu bato bazoleka na nzela bazoya na bandako na kombo ya Cybercafé Jafar bosala très attention. Cybercafé Jafar batinda rabatu na bandako te et puis komeka ko pesa identité na yo na moto oyo yebite po bako sayelango na ba place mususu bako tia batu mususu bosala très attention pour na robeta DV bozela soki DV bandi boye na ba Cybercafé Jafar to beteli bino DV sur place na banzi boyebi ba site na biso nyonso tout ya DV o tozana ngona bon marché o lelo to sali 23 ans ngoto kokisi Cybercafé Jafar ezawana tozali na site na biso mususu o ezali na Kitambo magasin tozana Cybercafé Jafar mususu na Masina na o ezali na Victoire ane oyo na rond-point Ngaba bolelaki mingi ba na rond-point Ngaba poto ya hôtel bino Cybercafé Jafar lokola bosenga biso toye kofungola bino Cybercafé Jafar en face ya Finka juste na rond-point Ngaba en face ya Finka boromona Cybercafé Jafar wana sans oublier bana ya Brazzaville na Brazzaville tozawana en diagonale ya mairie ya Mongali bokomona Cybercafé Jafar biso tozawana pona bino tozo souhaiter bino bonne chance. Malembe tozai kopusana na maponami talati na journal télévisé Chrétien mokoma lelo tolingi banso lisanga to manyola pe to kanisa lolenge ya bato nini oto sengili kopona libota na nkolo to sala ke bambala eye to pona bato pona polote basai na nzambe to pona bato pona kanyaka te pona piano te pona ba choses en plastique te pona loko songolo pakala te ngonga oye koki esengeli bana na nzambe ya solo solo bayingela ondako mibe kompote mboka na biso ezwa mbongwama mpe mibeko ya solo solo eponama to bondele tonga na nkolo pote nzambe afungola miso na biso toyeba banani baye tosengeli kopona mwana mboka mwana na nzambe yeba ete tokosa mipe mingi mbala oyo molimo mosantu asunga yo asunganga asunga biso banso toyeba banani baye tosengeli kopona mboka Kongo tonda bomengo tonda bozui kasi apasi pe mawa to defaka lipa na tongo moto asala kalokola zai kosala te obela pasi okufa pasi po bakunda yo na mboka oyo tonda bomengo ekolo ekoma lokolo ya mwa ndambo ya bato ngonga ekoki topona bakambi ya solo solo na lisungi na molimo santu keba na polo keba na 2000 3000 keba na sakombi ya loso keba na mwa sakombi ya fufuto eloko songolo pakala keba tokosa mitro mbala oyo tozwa mayele. Mokolo ya lundi 28 août 2023, le commissaire provincial ya la police ya province ya Maniema, le général-major Elvis Palanga Nawej, a présentaki parade matinale pour na ko présenter bande ya ba criminel pe miyibi oyo bazonyo ko la population ya ville ya Kindu. Binomoko botala ba jeune oyo baza na moins de 12 ans à 17 ans. Bango soki okutani na bango na nzela bakolimbisa
kobebisa yo te, kobotola, kokata na ndenge ya 2 fois te, lokola azalaka na souci ya population. Le général-major Elvis Nawej Palanga atiaki bango maboko pe alobaki na population ya ville ya Kindu awa na province ya Maniema bazala en contact permanent pe ba denonsaka ba criminel nyonso à travers ba numéro oyo apesaki bango pe abendaki lisusu ba policier matoike respect ya ba consigne ya ba institution pe ya service intérieur pe lisusu alobaki na ba policier oyo ba ko déranger population ba kozala sanctionner pe bako subir rigueur de la loi. Surtout, batika komela ba drogue pe makambu etali polygamie. Général-major Elvis Palanga alobi policier azali mutu oyo azotambola na se ya drapeau. Il faut ko éviter ba acte oyo et ko salir image ya la police. Bakonzi batindi na poste, okene ko sala musala, okene ko zo un déserteur, okene ko zo moi mutu moko oyo akobanda kokende kolakisa bapiste nyonso oyo ndako ezali na boye ndako eza na boye tokutani no na 0h 3h na manduki biso siko tosala yo nini totika yo okende et on continue konyokola la population. Monsieur là tu te trompes. Na suka nyonso, le général provincial ya la police ya Maniema na ville ya Kindu, général-major Elvis Palanga Nawej, atindaki bango na acquis des droits poke ba répondre na ba acte na bango, général Elvis Palanga Nawej, mosala kitoko. Eyokani! Ozana 15 ans. Yo zana 15 ans. Bazaka basekele nyonso ye suka ya bomoi na motwe yango bakumisaka te soki moto nakufi te po toyebi te basekele nyonso ye kobima yango balobaka te soki moto nakufi te po toyebi te basekele nyonso ye kobima. Oh, kiwa eyebi mbongo te eyebi bapokwe te eyebi babalani te okiliwa ebaki mbongwe te bawa bakufaka te barishe bakufaka te te bakondi bakufaka te sokiliwa ebaki mbongwe te papa nanga kufaki te mama nanga ya Taki ebele ya kolanda basanga ba Kristo mokolo mwa lelo tika ete nkolo apambola bino mpe azale yano na mikumba mya bino bolembete basolisanga